Yasolo bandeko bana somi ekolo Congo losako omboka bino. Losako omboka bino po ete yasolo banso bamesana kolela biso na TV lolaka ya Nguluzi Kimbangu. Losako mabota na bino po ete yasolo tokoki tango na biso tolaka bino na mokuse ya actualité na biso maye mazali koleka na kati na mokili. Yasolo bandeko losako mboka bino. Losako mboka bino na kombo ya Nzambe ya Mpungu Tolendo. Ya solo bandeko tokota na kati na mokuse na biso po ete moko na bino a transmettre message au boza kozona tango yo epai ya bandeko nyonso baza na kati na ndako tobengaka basigal. Nos frères Sigal, nos frères Juisseurs. Bolanda biso na bokebi nyonso po ete tango ekoki oyo tobisaka bino alerte, attention, il y a un danger qui nous approche. Bandeko bana somi ekolo Congo babe na Congo nyonso esengeli na biso ke moko na biso tozokomi tuna est-ce que bozali komona to bozali komona te? Est-ce que bozali komona to bozali komona te? Po ete na kotala basinyo nyonso oyo ya mokili oyo ya danger oyo ya makama oyo nyonso basalaka bato ya mabe na kati na mokili ke opesa moto kombo oyo mpenza aza incarnation ya diabolo ye moko oyo mpenza aza moloki ye moko oyo mpenza azali diabolo nakanisi nyonso ekokisami. Eloko mosusu tokobakisela bino eza te po ete moko na kati na biso azali komona na miso na ye oyo kolela bazali kolela oyo kokamwa bazali kokamwa. Alors qu'est-ce qu'on attend? La kanisi moko na biso mituna est-ce que nga naza komona te na komona te? Soko za komona te loba yebisa ndeko voisin pemena ke ndeko nga naza komona rien. Mais quand on tourne ma miso tient un problème. Oza na problème na miso luka même médecin ako soigner yo. Ozo kate luka ba médecin anoka eloko nini est bloqué pour te yo kate pour te monate oyo yo zali concerné, c'est ta vie mais pas que misusu bazu vie na yo bazo sakana na yango. Les jeunes, les fonctionnaires, les étudiants Mampinga Oekolo Congo Bajen Chayer Bajen Chege Vukuluna yo mama oyo mesana koteka kwanga mesana koteka nyonso oyo salité. Excusez-moi de te le dire. Ozo mériter à côté bino nyonso. Bozo mériter vie bozo na loté. Bozo mériter à côté pour nani parce que bon ba leki bino na bayele ba ko sabino ke vie na bino yango wana esuki wana lokuta. Nous allons apprendre à chacun tout de suite là que vie na yo esuki wana te lokuta. Ce qui pasteur à cause que non, ça ne sert à rien, tout est vanité. Attendons au jour où par quel chemin la okena likolo pour la que nous bénéficions pour Nzambe oya kela mokili oyo. Nzambe oya kela mokili oyo pona yo. Nzambe atindo na kati na mokili oyo atinda yo poto o profiter na oyo nyonso ba nzete ya ba mai nyonso akela pona yo. Bon, il est passé à routine d'ailleurs que non, occupé en côté que vous êtes la moussoussou, l'obélaï passe au jour Kosanga, l'obélaï, n'a tindu. Il est essayé de passer aux autres menteurs. Comment routine n'a que vous êtes là au-delà? Et bon, nous avons atteint Inga Awa, atteint Inga transit, même le mouton en transit, bah peut-être que nous avons la coca, amelata maïa, en transit, zéro que nous sommes meilleurs ailleurs.
totuna nani oyo akenda au-delà ayebisa bino ke non vie ezali kuna ezali oyo nzambe akendaki oyo atindaki oyo na se te oyo kuna ezali meilleur moto moko te toloba ya solo ebongo mponi baprometaka bino mpona nini boluka te boyeba nani azobloke vie na yo nani azali auteur adistraire yo mpo ete vie na yo ezala malamu te ye azalaka malamu na ye na bana na ye na bandeko na ye bazalaka bien yo misère malheur souffrance etindama na yo lokuta etindama na yo te papa etindama na yo te mama etindama na yo te elenge. C'est-à-dire groupe moko ya bato oyo bazali ko profiter na naïveté to pe la ignorance na yo po ete basakana na yo luka oyeba oyo akomisa yo atalaku oyo akomisa yo ogangaka fati béton 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 bakanga yo wapi fayulu président Eli biso tozozela mbala oyo loba bakanga yo wapi kende kotuna soit baparent na yo loba bapapa bolimbisi namoni naza koloka boluka bodelivre nga mpo nazomona ye ça ne va pas mpona nini nga naza kaka nakumisaka bato misusu ngai baitilisaka nga mpona ganga na bato misusu boyo bagangaki rais lelo bakoma batya mikila na se bavatama na ndako babatama na ndako ndenge mpe yo oyo oza koganga okobatama mpe na ndako kala te wana bandeko nakanisi oyo nyonso toya komona ya solo tomoni yango ke ya solo ennemi ya liboso numero 1 bokwanga ondimi ngai malamu oboyi kondima malamu ennemi numero 1 ya Congo ezali Félix Antoine Tshilombo. Pour nini papa wana to constater to confirmer que azali ennemi numéro 1 ya Congo ya kotala misala na ye ya kotala oyo eza kolona aza komisala monoko na ye. Bandeko bana mama Congo s'il vous plaît, bana mama Congo s'il vous plaît, il est temps que moko na moko azwa conscience ayeba ke vie na yo ozo marché bien te nani azo bloqué yo elelo te omona batuti bazwi le devant nzoka te azalaki na batuti banaka tobele koyeba te batuti outilize tomoni nyonso polele ndenge nini aza kotravaille na batuti Jean-Pierre Bemba pa akei tomoni yango ke ya koti na kati na bato yango elelo batuti bakomi kotya numéro 1 tout le monde a bien lobby voilà où est-ce qu'on remplacer Constant Dimanche na ski tout le Rwandais à 100%. Pour expliquer bien mon amoulaï tout le monde a outa wapi tout le monde a coffré bateau nyonso oyo bana na milliers armés ba yebi que cet homme c'était tout à 100%. Comment Félix Andimi ti pouwana o azali tout à 100% a comme gouverneur na kati na province oyo ba lukaka ba balkanise ba tout bazwa ya autonomie que ya solo Félix azali incarnation ya Satan. Félix azali ya bisoté azali ennemi ya Congo ndeko ndimi ngai malamu ondimi ngai te mpo lobi ke yo nga naza taliban mpo bazopesa bamie papa mama lobi kala te otelenga na ofungola miso koloba ai parce que régime oyo ya Tshilombo eza kokweya régime ya Tshilombo eza kokweya ntango régime ya Tshilombo eza kokweya badega oyo Tshilombo asala oyo abanda kokreye na batuti bokomona yango na ntango wana bokoregrete soki nayebaki mais ozala bolimbise kozala mpo na yo te bolimbise kozala na yo te papa na yo te mama mpo ete ozalaki na moto aza kolobela yo verité ke totelema tobenga na Tshilombo avant ezala trop tard wana ngai biso bato toza baverti tokovivre trop tard wana te yo nde moto kovivre trop tard wana yo papa yo mama o bakosaki yo ke wana ntango ndeko na biso tosoutenir ye pouvoir na biso koya te yo koregrete parce que na pouvoir wana ya bino obénéficie na rien c'est siri mpo na bino
La qualité n'a pas tout le temps. Bandeko, bon nous comme on a côté à raison pour être solo. L'homme beaucoup regretté bino beaucoup monate. Ah il te perdre qui temps. Bandeko so a yini biso du kola buso batza ko sala. Il est encore naba. Tant et tikali a moké. Parce que il a grand temps. Non 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 lui. Tant il a moké pour na bino pour te changer tout le cas to pays na chilombo dans l'urgence. Ndeko no za mampinga bega tana kulisi lobele ndeko dala tozana problème to ana likama na chilombo de voir la petite bino na poko lelo oyo nyoso ana ndeko mampinga camarade mampinga quelque part bega na mupanzi lobele ndeko tozana likama à venir na bus en danger devant Batuti Félix Ateka tout to sutu ka yo kanta bakunda mapele wana yo ngole ka organiser que c'est une zéro normale au monde de boulot. Oh mais tout le monde oh tu le vois tout le monde qui me va checker moi papier placé ou à zéro dans les colos on va quitter au coin. Il est temps que chacun de vous à comprendre, il est tantôt locato se libérer de chasser Chilombo le plus tôt possible, surtout pour l'intérêt de vos enfants et de nos enfants. Il est temps de venir à Chilombo, tout cela, tant milité, il y a un peu ça Chilombo. Alors, c'est à vous de comprendre qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser Koya et c'est inévitable, il faut ébalayer Chilombo. Mon peuple a souffert, mon peuple mort à Nzambé, le vent divin. Il faut, c'est obligatoire, il faut souffler, bah sataniste nyonso. Oh nyonso azana basib, makira na maboko na ye, il faut balancer et me mailler. Chilombo azana plein de sang sur ses mains, ouais bah qui là de qu'on a pu à coïnciter, solo perdre le temps de suivre encore Chilombo, de croire encore à Chilombo, malheur na yo, pour aider au moins à solo que papa Sahela a levé l'équipe de comme solo, mais la tango on va venir au cos à yote, bah au cos, na au cos au point à joindre, na au cos au point à aller pour aider tout le monde qui est solo, tout petit qui a bino temps, mais tant au monde qui est solo, pour perdre le temps à bino pour rien, en suivant Chilombo derrière, pour gagner rien. Zéro. Voilà bande ko bana somme ko Congo wana ezali message na mukuso mo partager na bande ko nyoso boti de la bande ko nyoso surtout mampinga na biso nde batu tona posa na bango pour que baza la conscient que bazo kosa bango mbongo ya Congo ya wana bazo memango na Kigali ya wana ke na Burundi ya wana ke na Uganda na Congo bwana loko te bazo kosa bino na ba miette bozo mériter bozo mériter bozo mériter mieux que ça. Mais vous avez pour l'ignorance, vous évitez. Vous avez besoin de mériter une meilleure vie comme les autres. Surtout, vous devez vivre mieux que vous qui ne vivez. Mieux que vous qui ne vivez. Parce que nous avons tout. Richesse, nous avons appelé ça, comme Bandaka, on a appelé à Pamba. Comme Bandana, Nyonso, il y a Nyonso, il y a bien. Ba minéraux, plein de minéraux, ok, ngana yo toko de la kate, toko ya même na potote, isenge to vanda na Congo, mwana ya Congo benga na potote, po asenga yo mbonga tungisa yo, papa, ndenge bana rentrée scolaire, bisa wato jute, et qu'on s'en a commoté, bah pays mususu pauvre, oui, mais na bisoté ça n'a pas parce que yonanga toujours qu'on va l'avenir, le lot beaucoup bah pauvre, bah comme pauvre bien l'esprit, bah comme pauvre bien physiquement, bah comme pauvre bien financièrement, comment na système basal na mukili et les occidentaux et les marionnettes qui sont chez nous, on a quatre comme le Congo, bah ça le système on a que yolié awa, mais bah langa on a de la oyozo au joie, western union et donc pesa ba oka kambongo, bah les juges vont bomba nandako et ça ba mbongo yozo au tila bande kona yo, bah faire souffrir bango bah bénéficier na yango. Voilà matondo la bino yonso, bon partager l'émission la biso alors tout de suite là to kutana na moulayi. Alors merci de ma like na bino. Allez, à tout de suite. Merci, tous au revoir.